HP Media. Bazwaka te ngai na yo toza miseka na pona ni poto sangisi te munkolo o toko sangisa toza suba miseka te donc soki yo za moseka ko zwa te ko gute te ko simba te abito keba abibokeba bana nanga bokeba papa lobito keba ngonga ezali susu te alobi mutu ayebi ngonga za te mutu ayebi tonza te toza suna tante balobaki no alobaka na ye nano aya na ye te non te etan wana eza lisusu te tokomi na tan suka tan kutu ese esili tan eza su te papa alobi horloge ezokende. HP Media, la chaîne qui vous édifie. Shalom, la famille dans le Seigneur. Eza lisusunga sœur Linda nae na banda kuna bino pona kopesa bino eza message de la part de notre papa. Tika message oyo ekuta bino lisusu na kimia o mokili epesaka te na kombo na Yesu Masiya. Tozobondela pona kotika moma na biso maboko ya Nzambe. Papa toyepai na yo moyimo mosantu korekomande moma oyo na sala loboko no yango ya parce que sans yo biso tokwa kosala eloko te. Nyonso ya biso ezodépendre na yo molimo wa Nzambe, molimo bososoli. Yango moma oyo topesi na loboko na yo, zwa contrôle, kamba, protéger, épargner, sosolisa, transmettre, accompagner par le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Papa. Zala Alpha pe Omega. Ya message oyo na kombo na Yesu. Amen. Voilà, shalom. Nzamba pambola yo ndeko na ngai, mama na nga, papa na ngai, oyo akozwa message wa ko partager yango pe ekomela kolo message. Ekomela pe bandeko mususu, ekomela conseil o pe papa pe biso na kati ya message oyo ekomela bandeko pe mususu esunga biso nyonso tu na kombo na Yesu. Nzamba pambola bino. To leki rapidement na message na biso, mais avant to leka na message na biso nangaki na pesa na sala appel na ndeko nyonso tu o aza na difficulté ya kosambela, o aza na bolembo ko bondela ye moko, bolembo ko tanga Bible, osuka ko tanga Bible te omona ofongoli bo bandi ko nimba ou soit toza bandoto ozoka ko kanga bandoto na lisusu te to lotaka lisusu te, toza na difficulté mo quelqu'un qui bien aimé benga ngai na nzela na ngai. Nzambe asalela yo pe bikamwa na nzela na ngai ozwa makasi ya komedite Bible, ozwa makasi ya kobondela otema na mabondeli na nzela na ngai po lobi yo pe osala sango malamu, osakola sango malamu. Nzambe na lola apambola yo na kaka instrument, na kaka canal oyo Nzambe apesi o atenelanga na ye na nzela na ye po na nzela na ngai po ba ami ya bana na ye ebika. Bien-aimé dans le Seigneur, osana lisungia prière, osana posa lisungia prière, aide moko quelconque, bien-aimé, n'hésitez pas de m'appeler pour na soutenir yo na ba prière pour to bondela pona yo. Nzambe na lola pambola biso. Nzambe aza malamu mingi, Nzambe aza kitoko, bien-aimé. Kozala na Nzambe eza le plus o eleki makambo nyonso tu, o ya motuya o eleki eza kozala na Nzambe. Koume na sema kola Nzambe bien-aimé eza kitoko, eza pe malamu. Yo oyo zokoka te bien-aimé kozala Nzambe eza malamu. Yo oyo nano ndimeli Nzambe te longwa na vi wana ya kolukelo nya Nzambe. Nzambe akosalela yo bolamu. Tozoleka na message na biso. Merci. Papa tindi ngai na loba pona basali na ye. Alobi eza na basali mususu bazolalaka bana na bango. Mosali na Nzambe a cause ya mbongo, a cause ya lokumu ya se ya moi oyo ozwi mwana no ya mwasi okomi kolala na ye, okomi sie mwasi na yo. Papa azobenga bino na repentance, bo se repentir. Alobi ayebi bino malamu, bien-aimé, liste eza mulai. Liste ezali bakombo ezali ya basali na Nzambe oyo bazosala ba bêtise.
liste ezali mokolo mosusu na kotanga bakombo na bango. Papa azobenga bino na repentance. Papa azobenga bino na repentance. Bo se repentir. Ozwa mwana no mwasi okomisa ye mwasi na yo po na mbongo. Mwasi yango pe ya butu te me ya physique boyo koma kobebisa mwana batu kosuire âme ya mwana na yo likolo ya mbongo. Pasteur, papa azobenga yo na repentance. Azobenga bino na repentance po boza ebele. Papa lobi poto eza makasi na basali na Nzambe. Poto eza makasi. O eza susu pasi makasi eza na moko pe mwasi na ye ayebi. Ayebi ke mobali na ye azobima na mwana na ye a cause ya ministère, a cause ya mbongo, a cause ya lokumu. Mama, papa azoyebisa yo o se repentir. Yo oyebi vérité o mwaka mobali no azosala o se repentir. Papa lobi o se repentir mama o yo yebi bisiko ozali oyebi keza yo vraiment. Yango bandeko to partage message o pe komela ndeko na biso. Esika zali oyebi keza yo. Papa lobi o se repentir. Yo kela mwana no mawa. Parce que ndenge mobali no azolala na mwana na yo mwana no akokota bokonza likolo te. Parce que corps na ye eza suye. L'âme suye ekokota te. Abi yo kela mwana no mawa pe mi yoka yo moko mawa. Mobali na yo pe yo kela mawa. Mama, oyebi vérité o se repentir bima na makambo oyo. Luka Nzambe ya solo. Mama, bima na makambo o fo confesser oyebi luka Nzambe ya solo. Bima, alobi fimbu na ye o mutu akokoka yango azate. Fimbu a papa mutu akokoka azate. Eza na bana mike bazolela kuna na lifelo. Eza na bana bazo crier. Alobi yo kela mwana mawa. Tala mwana mwasi malamu. Yo kela mawa. Mama bisiko zwami. Yo kela mawa. Abeza na bana mike bazolela kuna baza ba innocent. À cause ya bisma ya corps. À cause ya ba mari de nuit. Yango sikozo sala ke bana lelo baganga kuna na lifelo. Bana baza kwa bazo ganga na lifelo pourquoi koma batomba ba victime ya ba mari de nuit ya ba femme de nuit. Bakoma batomba ba victime babima na ba papa na bango sans le savoir mwana bato ayebi na eloko te mais yo papa yebi ozwa mwana no bimaka na ye. Papa zo benga bino na repentance. Basala na Nzambe papa lobi bo se repentir na makambo bozo sala. Abeza na baninga na bino baza kuna na lilita bazolela. Bazolela. Abi fimbu na ye ponaka te o mwana mukio mukolo na non. Alobi o se repentir papa pasteur esiko zali. To mutu ndeko na ngai esiko zali oza na ba pratique ya makambo oyo. Bima yango renoncer na yango to se repentir. Papa lobi biso pe ba oyo totikali to sala attention. To sala attention to tambola prudent, to sala prudent. Azobenda ngai na yo matoi pona to za na bokebi. Alobi azobenda biso matoi po to zala mayele. Po mukolo Yesu akoya akozala na pitié na mutu te. Vi chrétien za tende to bande ko yoka wana oke ozwi komba chrétien olati ozwi ko lokolo ozoke na église chaque dimanche okanisi ke Yesu soka ye okokota lola. Toto kokota lola ezaki eza bongo te bien aimé ezo senga makambo ebele ezo senga ke non kotambola na obanga Nzambe kosala pena o Nzambe azoloba na biso kotambola vraiment na ekenge eza o wana biso tokanisaki te. Mo Kristo eza ya munoko te. Mo Kristo vive vie ya mo Kristo. Abi Jésus Christ ele akoya akosala exception ya personne. Akoyokela mutu mawa te. Akoya lokola lion. Akoya ko rendre chacun selon ses œuvres. Bien-aimé dans le Seigneur, ngai na yo to sala attention. To sala attention, to sala fidèle, to sala la papa comme il faut. To vivre ne kenge, to sala rôle à moi Nzambe. Abipo Jésus-Christ akoya ko rendre chacun selon ses œuvres. Komitala yo moko ngai na yo to mitala misala ngai na yo zandenge nini. To sala ya malam, conseil ya papa. To sala ya malam, to tika ya mabe. Alobi po misala ya mabe. Eza ya yete. Eza ya yete, eza ya yete. Alobi to zwa te, to touche te, to simba te. Eza na livre ya Colossiens 2, verset 21. Natangi na kombo na Yesu. Bible lobi na biso, ne prends pas, ne goûte pas
ne touche pas. Donc tozwa te, tosimba te, to toucher même pas, to goûter même pas. On a kende na goûter ndambu, na goûter na yeba ndenge ezalaka. Kokende ko goûter te. Nde nazoloba boye tozo comprendre. Kokende ko goûter te vi wana ya ngambu wana to ba comportement wana to nini ko goûter te, ko toucher pe te, ko simba te, po biso alingaka to sangisa te. Ko simba te, bien aimé dans le Seigneur. Basana nzaba ba serviteur servant de Dieu. To simba te, to goûter te, to zwa pe te. Abi to zwa te, to boya, miseka liaka te. Bazwaka te. Ngai na yo toza miseka na pona ni po to sangisi te. Munkolo o to ko sangisa, toza su ba miseka te. Toza su miseka te. Donc soki yo za moseka ko zwa te, ko goûter te, ko simba te. Abi to keba, abi bokeba bana nanga, bokeba. Papa lobi to keba, ngonga eza lisusu te. Ngonga eza lisusu te, ngonga eza lisusu te. Alobi mutu ayebi ngonga za te, mutu ayebi tonza te. Toza su na tante balobaki non, alobaka na ye. Nano aya na ye te, non te. Eta wana eza lisusu te, tokomi na tan suka. Tan suka, tan kute se sili. Tan se sili, tan eza su te. Papa alobi horloge ezokende. Tan eza te, horloge ezokende. Tobosana te ke mila epa na biso epa na ezaka journée moko. Tobosana te. Papa lobi Jésus-Christ il est à la porte. Tika ite bakosa ngai na yo te. Toyebi vérité, toyebi vérité. Papa lobi vérité o ngai na yo toyebi yango kokolisa kondima ya ngai na yo. Papa lobi misu ya ngai na yo elongwa na kati ya liloba te. Totanga yango pe tosalela yango ekosunga biso. Papa lobi totosa mibali na biso. Toza na komikitisa. Papa lobi tomikitisa ba servante de Dieu, bana nzambe, basi tomikitisa liboso mibali na biso. Topesa mibali na biso honneur, tomikitisa. Abilere tozo pesa mibali na biso honneur, eza lokwa tozo pesa ye. Totosa. Alobi atomoni eloko osepeli nango te, totosa kaka, toyoka kaka. Abi oyoki otosi après okozongela ye lisusu meza te ke tobanga te. Alobi tokobanga kaka Yawe nzambe ya bibele, tokoki kobanga moto mokili te. Mais totosa, tosala barole na biso tant que femme. Abi soki toza na quelque chose ya koloba toloba, mais pas dans l'hypocrisie. Po ya linga ba hypocrite te. Donc abi otiki mobano alobi oyoki. Après na air ya butu nde mwasi na mobali basololaka. Papa lobi na air ya butu nde mwasi na mobali basololaka. Nga na yebisi papa mibali na biso balinga bango kolamuka na butu te. Alobi touche ye akolamuka. To touche bango to loba akoyoka ta lamu atelemi te me akoyoka biso. Papa alobi parce que na moma ya butu pensée ya mobali eza tranquille. Pensée ya mibali na biso eza tranquille. Pensée na ye azana ba pensée mususu te na moma wana, pensée na eza frais. Papa alobi mona biso siko tosala komona papa uti musala azane fatigué. Akokota na ndako mba moko yambe bandi kotake abi kosimba te ekosimba te. Papa lobi esenge na biso si tosalaka ba arts wana to se repentir, toyebaka moma nini o tokoki kovandisa mobali na biso tosolola na ye, toyeba moma nini eske makambo na ye naloba par rapport à attitude na ye eske koleka to ekoleka te. Po yo oza na poso oswa na mutu po ozwa resultat ya malamu, mais siko fo tala temps nini mpe yo koswa na mutu yango po ozwa resultat ya malamu. To se repentir si tozosala makambo wana. Papa lobi to respecter, to se repentir, to respecter mibali na biso na nyonso. Malgré oyo azosala eza malamu te yo ozosepela nango te, mais tosa sala role na yo, tosa mobali na yo. Papa lobi to apprendre bango, même si après to loba. Et on moni moment eza calme au lobby. Papa lobi to loba parce que eza moment ya conversation. Abina bandako na biso pe photo saka na moment ya conversation parce que eza très important, eza très important.
Papa lobi mobali pa ko ganga ganga na ye gangi na yo ezosala pasi mofandi na yo ofandi na yo. Papa lobi après okozwa sisi koloba prozwi ye ofandi yo bandi kotalisa ye papa basalaka boye te balobaka boye te na calme nyonso tu moto akocomprendre yo plus facilement. Toloba ngo na kati ya douceur na kati ya tranquillité nyonso tu. Papa lobi me yo omoni mobali afandi bandi koloba pupupupupu bandi koloba abiematisaka toujours kanda. Mobali pe boyokaka basi. Papa lobi mibali pe boyokaka basi na bino. Le mwasi azoloba yokaka to oyokaka basi na bino. Boyokaka biso ba mama boyokaka biso. O ezali conseil ya papa lobi eza conseil ya papa tozala na kimia. Voilà, o eza conseil ya papa to suite kotanga na livre ya Ephésiens 5 verset nango 22 tozokita Bible lobi femmes soyez soumises à vos maris comme au Seigneur car le mari est le chef de la femme. Ezosenga na biso bien aimé ba mama nyonso to esika tozwami to sa vérité oyo to sa passage oyo parce que si to sa yango te ekokondane biso. Ezosenga biso tozala soumise na ba mibali na biso comme Christ est le chef de l'église. Ndenge Yesu azali chef ya etonga qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'église est soumise à Christ, la femme aussi doit l'être à leur mari en toutes choses. Biso pe toza obligé. Donc, toza obligé de soumettre pa ba mibali na biso na nyonso tu. Bible lobi na 25, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église et s'est livré lui-même pour elle. Ba papa pe ezate lokwa mwasi akomi soumise bino pe bomata to bokoma komonisa mwasi wana pasi. Soki bozosala yango eke mama azosala parce que atangaki maloba eke bino bokomi kosala mpona olakisa eke yoza mobali to osala yango mpo monisa ye pasi yebaki nzambe akotelema. Papa akotelema po défendre la femme. Donc tosala attention. Mutu na kati ya couple to jouer ba rôle na biso po te lobi to mona bokonzi ya likolo. Nzambe na lola apambola biso message ekuta biso na kimia waza na posa lesundi ya prière n'hésitez pas nzambe na lola amona bino n'hésitez pas de m'appeler en fait. Nzambe amona bino na kombo na Yesu amen. Kombo na Yesu amen.